Ok, la balandine, surtout, il y a Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adasa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti le mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop, c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota le mbangu na sujet na biso. Yalelo.
Sengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.